Tu télémisi papa Charlie pour la bénédiction et ta papa Charlie a zoté les mains, tu bêtis ma beaucoup, tu bêtis vraiment ma beaucoup ma casse. Merci beaucoup papa, merci papa. Bonsoir à tous. On est content de rester ma maman. Avec papa Lobi, il y a beaucoup de gens qui pensent que biso batama boke to zakara ba ndenge monde. Soki to zongi na côté politique, ils ont un adage moko excellence mboso le ba nyonso zalaka. OK, lele to eli théâtre to eli makambo ya ba. OK, merci. Petit témoignage. Rite, c'est ma fille. Sévi, c'est mon fils. Naïeba Rite dès le bas âge. Barouta Saint-Michel, Jonathan, Imourus et modérateur à qui on a déjà. Rite, Bayaka Makolo, à tout petit mot à transport. Bayaka Makolo, Tindakwe. Ma bandale. Soba comme Nandako, Rite, ça va permettre à Jonathan. Nga papa qui sait qu'il n'a que Rite, moi si ya. Njoka, c'est vrai betara. Après c'est pas à nord. Papa y est batté. Et Yinda Rite, il y a un enfant dans la bandale. Témoignage, non tu peux le bango sauter. Il y a un invité sur Azawa, puis un invité comme Rite, il y a comment Rodrigue. Et Yandongo na palenga na lala gina batri ne kana tombo yindi kuna Rodrigue na mosi bayi bakangi se vina Rite na mati na mosi na nzaki à l'époque c'est fi kuna mona bato na kiti na se na maîtriser bango na mati so tiko na chambre na finika se fait à 7 dra da pona la sa mwana ngake na linga kabana bomba makuna et yindi ngano ke défendre yo to beti masolo et tombaka ka bwende bayana et sala service somo Rite somo babungana atana kutani na bango atana sevi atana Jonathan Rite za wapi ba collègue na bronyo smatuna kingana za wapi même mukolo CV même la Rite na boso na Rite na yebeka na mbunzo donc Rite pananga abo kilote Rite aza mwana na yebi Rite bo mwana na yebi mwana nga bo mwana et puis ngamo na papa na témoin moi ça liboso mwana nga lingi na vie eza Rite mobala liboso lingi eza c'est vie eza destin na kosenga na biso nyesto zawa to fungola mitema amen. C'est via tangi Rite na libumu oyo na mabota oyo biso toko se sauver toko bika pour la kolamuka to kola bango de boya ezaba avenir to préparer pour na lobi na biso nga na bino business to zao et puis libumu oyo Rite ko bota bana koleka morso ngulu na kapela Rite 9 mois de il faut mettre au langolo 3 mois mwana bombo maki ya pamba bolembo ka pamba na bimisi mutoka pamba CV bimisi mutoka pamba famille bimisi mutoka pamba mena mapate ko ya te na yebisa kabana nanga na nzambe na mangwase o nyonso tozawa bien place to mela to liaka pe makambo yaka o ya koluka CV oya koloka Rite fole ke pana ngata tata na bango ngande funa tuna ye nzambe na ngafoto na bango bano zo bulisa basali yo papa. Oui papa. Et ça c'est pas donné à tout le monde. Alors sa volonté à moi si et puis à Coxi pour ça et ma famille à moi si na kilelo na Congo et ça bon non c'est que papa c'est vie non c'est que papa ya Rite pour Rite pas na double signe de moi na bino moi na nga de Rite moi na nga c'est moi na nga
on y a fait les cas. To font la mitema, to pesa bana chance. Famille nanga, famille na bino. Li bala moi nanga rit, na moi nanga Steffi. Je déclare. On déclare que papa. To font la mitema. Dès que na rit, aza bino. Mais oui, mais qu'il y a Charlie non. Il y a biso basimba. Il y a biso basimba. Blague écoute, non déclaré que papa. Papa n'a servi qu'à papa payé. Il y a rit. Donc, tu fais la mitema, tu es sur la bouée, tu es sur la bouée, tu es là, tu es là. Donc, dès que tu es là, tu es en paix, la mitema, tu es là pour avenir, tu es sur le lobby, et ça va. Merci. C'est un moment beau, merci. Merci. Voilà, biso. Sur moi, ça accueilli. Sur Bobo, tu as 20. Sur 50, là, tu as monté ma belle, la famille, la biso, Azati. Côté mon maman, côté mon tata. Nous avons monté ma Wilele. Mais au côté Awa. Bon, là, c'est la vie sur 50 000 euros. Donc, tout ça, on est au bien. Même ça. Ok, problème T. Mon temps comme un comboné en beau capot. Attends, mais vite qu'on a. Jolie fille, ton papa est là. Ton papa est là. Fille au bois camé. Madame mon pénal, ça t'a pas pour le billet. Comment ça y est? Mama, if love is crazy, love is for me. Au nom de Jésus, matoye funga mamunokolo ba matoye funga mamunokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azalaki banda inane azalaki koloba te ti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana nge ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda koyota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait na sala mémoire na ngai ya fin de cycle ba dépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai komaki stable ezochauffe lisusu te nakomi kolala pongi nakomi kolia nazoganga lisusu te naomona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde napamboli nzambe ya Osana nayokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitungisani mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana na baprofete ebele misusu basinga biso bambongo alors lelo tokutana na pasteur Moïse asi kosala biso délivrance la délivrance wana akangoli biso amoni ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na Osana aza malamu. Mais au kumisa nzambe ya Osana po ça fait 2 ans passés dans un problème sérieux à misu surtout ce mois za makasi flou na komona distance te mais ndenge na ko leka délivrance na remarqué un changement mo makasi sans lunettes na zo mona clair donc na kumisa vraiment nzambe Osana zo sala donc na moni ke na olata lisu lunettes te na on est au kumisa nzambe Osana na lobaki déjà ba maladie oyo wumela katango molai oyo sila kate ezalinde démoniaque ba divorce belé tozo komona tango nyonso awa ezali pe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto.
pananga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale naipa na yo pananga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale Samaka Sambulwe azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Yesu azama Kumbama Kumbama Chiro Yesu na nikina tatu na Yesu Papa na nikina tatu na Yesu Kapena tatu na monsambe na yo Swamba Yoka bosenga na nga Zambaka masale Yoka shishe na nga ye Zambaka naye na bapasi na nga likosabo zambe na yo naye na kozanga na nga likosabo zambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso unela nga yeso Senga 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 Kale bibi ya pesa na kabela na senga senga Yesu mokoni niye batu bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni niye batu bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni niye batu bakovanda pe na sima na ngai Kale bibi ya senga 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 Lokota ngai Yesu Yesu Lokotanga Yesu, Yesu Lokotanga Yesu, kuchikanga ite Lokotanga yoyo Tombolanga Yesu, Tombolanga Yesu, Yesu Tombolanga yoyo Sama fako Mesa mafako Watitishina watitishina nsambi watenzelela Watitishina watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga ye Mesa mukatanga lesa Hallelujah Chiramo Chiramo Soki na soyemba Opekisanga te Oyebi te bisika nzaba lokotanga Unayemba buye
soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela azazamba mosolo oyo naza koyembela nzambe nazoyembela azazamba mosolo oyo naza koteya nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu yawe totondi obotondi mpona ngonga oyebi na kopesa biso lisusu akosangana mabota mibale tosengi lisungi na yo na nzela molimo sante bososoli kati na moko na biso kamba biso epamekino na suka na kombo na amen amen vraiment kolo akomisa nano ezali lisusu. Ah, voilà, merci. Je crois que Tokutani Lisusu et Zalimbala Libosote. Si Tokutana des gens. Parce que tu es Kobala, tu es côté Kate, tu es Kosombape, tu es. Oui, qu'on évolue ce truc. Là pour moi. Oui. Et Zalibon. Mais, pas la biso balbarabo. Ce qu'on a en bon comme au paya. Bamema mibeko te bakutaka mibeko biso na mibeko na biso ndenge tozwaki popa na biso babaka ebembe bakunda yango na moi ezala kaka baformalité tu na butusi esalamaki mais lokola pai na bino na kotimi na bino te makambo nyonso ezala kaka na moi tetele poisa moye mpe biso tomema mibeko eza te tolandi kaka obeye ya bino mpo biso nde toye pai na bino Tolandi, mais en principe, il fallait que tout le monde soit solo l'amour, de l'autre soit kaka, geste pour kokoso et zalali. Mais le corps lui n'y a pas zala, mais le quoi tu tiens d'amber, le soutenu kokoso pe kozala, et quand tu es kobala, tu es kosomba, te. Je vois qui battu, donc on peut s'acquitter. On a une balle à balle dans le biseau, mi-balle. Sévi, na 8. C'est le biseau, papa a 5 costume. Il y a taille numéro 46. Et ça, papa, costume à 5. Ah, mais ils sont en 4. Responsable, oh, ils sont là qui ont dit que chef Valère plus. Tu voulais un respect. Donc on a dit que vidéo les apprendre. Zamba, il y a des bosso, Reste fait, il a ta mort à la forme. Alors, faut que ça vidéo là. Il y a un bosso, oui. Au tien, la maison, ça va faire au copain, ça va, papa, n'a rejoint, à zone ici, bâtiment la porte pour. Chemise, il y a, papa. Zamba, ceci. Tout ça, la cravate, il y a papa. La cravate.
Nous avons la ceinture ya papa pour akanga na loketo. Nous avons la chaussure. Celle-ci. Chaussure numéro 42. Ça la chaussure. Vero cuivo. História. E a mulher costa aqui Nous avons un montre bracelet pour la papa. En or massif. Non, il y a pas. Bolivisa, pour Bolivisa, ce qui est emballage est en dans Jeanne, il y avait un papa, c'est 30 casiers à bière, 5 casiers à cigarette. Comment tu as dit na bolingo malamu couper sa papa 30 casiers na parce que a voté biso bokilo oyo mwana na biso sepeli na ye atiki ba million nyonso ya basi ya Kinshasa batingami ne seka yebi sepeli. Alors esengeli na biso topesa papa respect na ye mais motema ezalaki disposé les poches epesi défaut mais malgré poche epesi défaut tobi te yango te tokosala ke libala esalama te mpo poche epesi mwa défaut na place tokokeli tokende pa ya bokilo tomonisi ke posa ya kopie 30 kasi ezalaki mais makoki na biso epesi biso 20 kasi ya biere na 5 kasi na yo ya sikli. Ba maman, bandimi o ba mélange, le kaza c'est que ça va. 34 000 hein. 5 casiers, je veux que ça soit 170 000. Ça m'a un papa, et ça lit $320. Mais la personne on a nous, on a symbole. Ndenge yesu to makene na feta kana ko dena no mai sima bongola ke mo fi na pesa bino no mai $320 na soki bolimi yango bolongoli yango na mesa obuka owa choso che selba sisa $320 soki bolimi yango bolongoli yango. Merci. Au moins, il y a solo qui te dit que tu es son bâti. Pour l'équipe, la machette Tramotina. Bêche. Normalement, il y a la pomme, il y a un petit bêche pas. Mais ma boque est ta matière, à faire mariage avec gentil, hein? Un gentil de l'accès, à faire mariage avec gentil.
biso tokobeta te bangonde oui, mais tant qu'on la sango. Tant équipe tchèque a bien net au gangaka. Alors, oui, on a raison. Oui, bachaka, bagangaka. Tant qu'on mais il y a eu l'équipe même mais voilà. Bah tu vas pas sentir que comme on va que les guito. Oui, le ba kamalelo, ils ont suta ko comme un secret. Bon comment ma baby. 4 sachets à 6. Qui sert à quoi on est poisson à beau. Vous en avez. Komi awana farde à cigarette. D'abord, farde d'allumette. Pour là, je fais ça en nature. Il y a bon moyen farde d'allumette. Il y a farde de cigarette. Bon, bolimbisa biso mpona pao mais awa na papier bakomaki moko mais protocole ye asouffle biso ke kote mama kominano wana yango natala kote mama soki mpe beshe ezali bon soki ezali to ezali te topesi de beshe kote ya papa kote ya mama na valeur ya 15 000. Bien que na kékéléré eza nango na se mais na transport moto akende somo pour l'échange donc na logique que baú bozo mbongo papuko quatre pièces ya demi-cipé mais nde tolobaki ya tokoti na mboka bato komema libe kote biso bingi bilamba ah oui oza na lelo ya tata mwasi pesa ya wote tata mwasi elonge ete tata mwasi tokosaliso oyo ase te zongisa oyo ase tata mwasi wapi ça na boule à taille Souka Bissami. Les Français balobi là où les Romains s'empoignardent. Les biso to s'empoignarder te pour tuer bagarre te tuer balle. Ça le Kambuya. Sengi pas sengi pona bonzengo sia mwasi na biso mwana na ya boteki atangisi sengi 2500. Vous êtes papa.
Et puis Coca-Cola thé. Mais tu es au bas là, les gens, les balais, bakutani, des basanisi, ba famille, les familles, et ba témoins, na ba tunisous. Les alibala, et l'autre c'est. Soki totika mbongo liboso tokobala komaka wapi nde mutu abebisi yo ndako na bango oyo monene te oyo banetengama te oyo eza kwali ndako asoso wana opesi mwana faute ndenge tobaki na bando vraiment bolingo ezali posa mpe ezali ya kokokisa oyo nyonso tokoseli te mais poche ezosala kaka bakongo te soki okila biso na états-unis maintenant na osalaki manene eleki te bokilo bakuti soki kolela bokilo toza na congo nosenga mbongo états-unis omoni tumbo pienga mpona futa avion nakende états-unis nazwa yango naya nango mais lokola eza bokilo na te osi yango bokilo nasoni me soni te mingi 100 ekona 100 même bapumbwa sikonga noloba amai naloba na boyeza kokanganga muna papa liloba noka moko yango ekokisa nga na epai na o ishasa mokake tomoni na biso tomoni me miso ebeti te motema ebeti te miso eluli te eluli kaka oyo ya moto toza pana so obeta okoboma me biso tokozonga te so tolingi mwasi na biso po biso toza batakina tozonga so toye kaka toye mpe nyonso eza pana toye mpe soda ke bitumba apreparaka déjà nyonso basi apreparaki liloba noka papa biso ya biso ya papa awa olobaki na ebandeli malamu ke toye deba awa te yo obandi déjà débat débat te obandi déjà débat olobi boye ke toye deba awa te soki omemi nga na sens moko ya malamu tokosuka mpe malamu 2020 babetela maboko Là, il faut ça. Le c'est peu cher. Il y a plein d'idées. Oui, oui. Je suis maman, mon j'ai maté, moi, c'est la C. Donc, je suis né. On est pas là, là. Moni, aussi ça. Nous, on était prudents. On a tout ça masolo avant lui. Parce que pas il tokoka quitter. Vous voyez qu'on lukata ko defa atani tokoka ko simbisa ta buka lukongo l'essentiel to rater moi cité. Mais sikoyo bino opesi biso opportunité wana te. Boya kaka ndenge boye uteki pana c'était na bile bandeli. Biso to mema na beko te. Ibeko bon alibala pe. Natika lobeka na sulu. Akata ni ko. Mais le kobo lingi botimo na nganye sona limi pona lingi mwasi. Sur le ticket de l'Ibuka, $300, Nazo Bakisali, $1,500. Voilà sur la femme.
tozosala ya moko ekala bakisi yango ndenge wana mais ntina kasi mpo nabaki na papa tina la fete ti tokiti yo lobi 2000 tozosolola ma oyo ma poche soki i wana na 1500 $. Or, ceux qui te solo qui a moi avant, nous on allait prendre des dispositions. Parce que biso te pour na unir, te pour na diviser. Nous allons mboka au babengi Congo, la République démocratique du Congo. Sur la Tchobana ya République démocratique du Congo. Alors, ngana kolakisake nazabima démocrate. Babokio, Bosengi 2000. Ngana koki 1500. Bosengi 2500. Te tosuki pa ego bosuki. Soki ni tete. Makambo mboka na biso bao basala économie ba yebi yango toza na pays PTT. Un pays pauvre très endetté. Donc babita pays en bazana. Un peuple pauvre très endetté. Malgré ton message au côté mais na qui démocratie na biso qui démocrate. Pomme de discordance na biso ezali 500 $. To sali sabana bakana. Papi machette na 4 paya 250 koi 250 telemi $1750 na sukiwa. Combien? 1500 $. Le bolungi 2000. Tobakisa 500. Biso pe toke tosali moi cotisation ya mbangu mbangu. Malheureusement, est tombé kaka la poire divisé moi en 2500, 250 et quoi, 250 et télémi plus 1500 sali, $1750. Merci beaucoup. Toyoki, mais biso pe to télémi manki. OK. Merci beaucoup. Oui, oui, taka une zone si on voit zone la public. Peut-être au Kendeki, au Bibo et au papi biso benza na katikati. Au papi benza. Parce que on a été au Japon. On voit des gens qui sont moyens de Obenda nezate. Oshuki na 1850. Oh, lobi 750 bicho tobasi kaka 1850. Okoboya nzokobola ndaka likelele. Yoke na zamba okutima sombo ye obite na tika na sombo na banana soki na zwi mpuku bongo na sangisa na sombo. Est-ce que ezalaka obeza nyama? Nazolanda yo. Na sombo na mpuku yo lingino ka mpuku. Na yebi ko jama yele trop. Sombo ba pesi o monike ko tonda te ka mpuku ndio ko tonda sa sombo. Kaka yango wana kaka. Toyei kaka be na nyamo wana sombo. Beaucoup peut-être na nzela na ndako ya boku okozwana mais zwana no sombo to meme sombo na mwamba da ya ba demo de ya le biso na mwamba sombo la bango pe fo mafuta ezala mafuta to oza bo frère te place to kuta na yoko tsala ba kumata o wana place to kuta na ah ngana to aviti mwana ndio bigo to servi mwana yo banga kote kuna yo zo banga awa ndio se leki nango malamu duno pe parent papa côté nanga
bana nga babotinga bakoka sefi bamama kolutu bamani kasi baza ndenge mpe famille ya rit première fois so toyebai totongo ya basystématique papa oui papa eza ce n'est pas donné à tout le monde ala sa volonté ya kolinga mwasi et puis akoki posa ya bafamille ya mwasi na kilelo na Congo oyo eza boye na osenge etake papa asevi na otenge etake papa ya rit po rit mpa na nga double signe do mwana bino mwana nga do rit mwana nga sevi mwana nga oyo nyonso eleka tofungola mitema topesa bana chance rit atangi sevi atangi na biso na bino topesa bango na maboko ya nzambe tobika na nsima ya bana wana po kolala kolamba tokola redem sayemba carrière ya leta esilaka manda mpe esilaka lobi nazala so vie de loin te mais soki toaccompagne bana na biso na bino tobika wana tofungola mitema famille na nga famille na bino libala ya mwana nga rit na mwana nga sevi je déclare naodéclare take papa tofungola mitema nde tokenda rit aza ya bino me boyebeka ya mpe ya charlie noni ya biso basimba te ya biso basimba blak ekuti te naodéclare take papa papa na servika apamba te papa mpe ya rit donc tofungola mitema nde tozosola boye tosuka na tokolia tokomela donc nde tokosepela wana tozonga mpe na mitema nzambe apambola bana mpo avenir na biso alobi eza bango merci esenga mwa boke oyina solo mpe tomela mwa boke omoni eloko olobi na kati bomalola omoni eloko olobi biso toboti mwana totangisi bana biso soki mwasi akei soki bobota 20 soki 50 kaka muta motema mabe na famille na biso aza te kote bomama kote botata oza motema ya wilele ndenge bokoti awa bolakisa na bio soki 50 bino donc toza ondenge même ça. Ok, problème te. Moto mtako makombo ne ya mboka po. Ona sa moto mfoza joli. Attends, ben vite qu'on va. Nous allons donc nous allons ma belle vers vérité. Surtout ça vous allez papa. Non, le bien papa. Boti anza mbase. Dans la déclarer ta nzambe. Le balisi ba angelo. Boye bolingi boite. Bisope. Oya biso soki epa na bino akoma akomi opesi yo zobo akomi bien privé na bino akomi ya bino mais oyebaki aza mpe na bafamille na ye aza famille na ye eya te bozwi mwana nde bozoloba koloba ezaka malamu okevi monyokola ye soki tokosepela te jamais soki moto akonyokola ye eza likambo ye na mobali na ye biso biso oza mpona kosoutenir bango ndenge papa alobi bakende mosika oza te mpona kozongisa bango to évolue tokomi déjà mpona wana lamba nde tolobi sombo tozalaki nango na sak yango wana mwa mpuku oluki vraiment tozangi yango mais sombo na yo yango wana papa ndima yango na motema kofungola nyonso ezoloba mawa ezali na mitema mabe te ezali na polele tozoloba vraiment na polele tosuki na 1800 nyonso wana bakapo na yona mpo tolingi mwasi na biso bokuna na biso soki te 1800 combien de basi à 50 au conteneur même il y a 100 francs Bazali même il y a 100 francs Bazali nyonso tomono salon mais topé cigare papa chamunga siko tokomi na ngambu ya mama na ngambu ya mama asengeki super watts
ya mama. Noko. Zela, noko. Noko. Zela. Faut des Comment? S'il vous plaît. Super wax. Demi super, Mama Leki, Mama Kurutu, 10 Deux paires à babouche. Deux mouchoirs de thé. Ok, hier on a eu bêta. Comment non? Grand bassin à Balabosim. Ça s'appelle c'est bon? Ok. Grande marmite, d'où maman famille. Combien? D'où ma famille? Basa $45. Non, comment? Nasala kyoka piège. Namukoana tunaona Mariano 35. Nayebi na ngamera boma maikana nayeba abosemo. Eza 35 na mari. Ya mari. Ok, 5 000 etikalaki. Ici on a $30, ça fait $35. 35 $.
Vous avez un sac à l'eau sur 50 kg. Gani. Il y a Mungu ya 20 kg. Bobenda. Bobenda. Nous avons la boîte à Nido, 250 millions. 2500 Nido meyo na bondia. Bondia ndenge na kitoko. Bondia pe na kitoko. Ata basi nde baza mabele nyonso. C'est nous même c'est. Bizarre mingi nyonso ya komo kote me bana bamelanga baya ba mine. Ale ka libumude. Moi c'est ngali ka. Non faz, non dis ainsi. Você fala português? Eu sou fala. Você não fala. Você tá aprendendo a falar português. On va rater papa. Não comando na kuna. Olha que soda o que dá. Gai, c'est a la raison. Là ça fait plus de 24 ans na le mois la Luanda. Bana bana na prenda. Na prenda. Nós aí comandar na déjà pour Luanda 12 ans. Quoi tu fais boire? Na 4 février domestique tout partout. Oh moi ça pile vie à sévi. Ah, moi dit tout ça. Anga papa. Ça va maman. Ça va maman. Là ça va les coques. Ça va les coques d'amour. Maman on est à deux. Moko. C'est pas grave. Il y a 7 essence. Dès qu'il y a
Chèvre. Taba. Ah oui, oui. La paix, ça doit. Ouais, je sais que la paix, c'est la tête. Mais c'est pas grave. Comment mis sur moi, Taba, c'est cool. Ça, c'est mal. Taba. Taba. Combien tu sais de la tombe? Avant ce soir, il y a beaucoup de gens. Les gens ont affaire. Il y a combien de gens qui ont affaire. C'est la tio qui n'a boucle d'oreille en argent. Boucle d'oreille si ça n'a pas de na bolsa nem para ela, mas bem, mesmo você espécie, não pessoa usando lá. Só que na Mariano, me manga moko, tá bom eu lulei essa frente não sume na casa. E puis bem eu tika ngamo não olha. Yaza Mariano. Não via ngamo não. Una to querer to sei que se vai, mas après écoute ba chef sur le Ah, OK, o sei que se vai. Ah, ngaza la kuna. Chérie d'argent, maman. Un boucle d'oreille. Ah, la maman. Ils ont un catch à sac. Nous avons besoin de aller là-dessus. Nous allons autres sociétés qui ont la bière, il y a 5 qui ont la sucré. Tous les litres de peso 5 qui ont la sucré, il y a 7 qui ont la bière. Sucré, c'est un peu 5 na bio 5 na 4. Donc la paille à bière au lieu de 10 na côté 7. Pour ça, on a dit que vous avez pas mis 5. 5. Passe não, passe não. Isso é bom, isso é bom. Bolo mwana nyo tiste kwa lobi rita kwa pale soka kondi so na peti pe nyo so ya kondi ko ya ukangi na ka ko peti ya so kwenda si wana chaînette bracelet ok. Soka kungisi batisi na yo etali ngai te. Ok? Donc beta ta moi souri. Ko soba c'est mon casque méchant le kola. Soba qui est fond. Est-ce que tu veux pas? Non le sait. Non le sait. Ele go mutu na yo ça gentil non le sait. Zala j'ai dit qu'on nous a janté à vélo. C'est un casier à cycler. Un casier à cycler.
c'est mon bon appareil. D'accord? Bon, na sengi boye na assistance nyonso oyo bozali awa eloko ya suka na oyo nyonso bami ya papa na mama basengeki biso ya suka yango oyo cette casier ya secret bo manifester esengo biso na bino tosila même. Naleke Yesu oyo abongolaki mai vino siko ngala bandi kokongola sikoyo banzeta limete na ngai mais bamama batata bandeko bozali awa nyawa botaka na miso ya bato te Yesu mpe place abongolaki vino bato nyonso bazalaki te ali botika biso des familles là ma fille, ma chérie, jolie fille. Ton papa est là. Ton papa est là. Fille, au bois caméra. Madame, mon pénal, ça ne pas pour quel billet. Comment ça y est? Bon, sur le PC pour la Ritz, biso, boti ya sevi. Oye poto pese lo masanga epai ya papa. Poti bobala na sevi. Est-ce qu'on limite kozwa masanga na biso ke opesa pa papa po ondimi sevi ya bala? Te ba pese koyi. Noko ote, ba pia koyi. Ote, o ezabi biso ya. Ekende ka ba boti ya sevi. 2025. Biso ba boti ya sevi. Oye ona kobala yo. Soki ya solo ndi mwana biso sevi. Obanda lelo ti yezo koya. Eloko moko kokabola bino te. Zwa masanga na bino opesa masanga na biso. Zwa masanga na biso opesa papa amela. Pote yo ndimi mwana na biso sevi na libala. Non, mais on met un peu yango ezaka otoko bo ata ndamu na seka ulati okay déjà c'est au salaire non na miso nzambe eza boye apotime na biso lelo il ne fallait pas tout ça la cérémonie puisque c'est au salaire vous savez bon yo masalo meli voilà papa mtameli mama c'est papa ça na papa nani mama bokilo na biso est-ce que on limite
kotika liberté na yo ya ki jeune fille ya ko s'engager na libala Bible lobi femme soyez soumise à votre mari et puis babi mari aimez votre femme. Est-ce que ondimi kotika liberté na yo ya ki célibat okwesa yango na mariage na mwana na biso civil ondimi yango to boye yango liberté na yo ba numéro na yo na téléphone ya makambaka dina minzema tobomi yango na mbongo na biso ya libala liberté na yo ekomi limité c'est esclavagisme te mais limité liberté zo dépendre na soumission ya yo na mobali na yo afin que mobali na yo alinga yo biso souci na biso za Yesu Masiya aya kokuta bino na libala soko ndimi yango ya kodimine liberté za teke babenga ngo pepe omoni kutu banda kende ki ayebisika kota biti wana tokokana soko ndimi ko restreindre liberté na yo po opesa yango na respect ya mobali na yo bongo ya libala yango opesa papa. Tanga vo. Essa aí ainda precisa. O que eu tô mandando aí pico. On a commis. Alors ouais demoiselle mais madame service. Madame mais comment? Tu vas danser et nous chercher votre identité. C'est ma belle fille donc moi là-bas. Moi c'est appelé Leko Yaya. Ouais, mobile ya moi akobi Leki Yaya. Soko ki matata c'est que moi simtama. Alors comment tu vas na mon hôtel? Biso. Dala, moi biso de soigner. Bon ka prépa moti. De to soigner. So de to bandi ko soigner na famille. Tina ba de to soigner. To soigner. Biso soigner. Bon. Maman, faut pas se faire un bon mois. Ce qu'on a ça pour eux, à bien autour. Et tant qu'on boum, et comme pipi tout le temps, et on m'en compte. Allez, c'est dans mon voisin, ils sont mettre dans ma bête. Attends, comme il faut. Allez, c'est tout à pipi. Et là, on qui vous monter. Tout le temps, on a ma adresse, on a ma caresse, on va moi, c'est pépé poids. Allez, bah, il est mon tabou qui m'a fait. De bon contact, voilà. Libala ya mwana facture 1800 eza juste etikali mbongo masanga Ma chérie, arrête. C'est fini, maman. D'accord, madame Billy à Belle, hein? C'est fini. La limite est la balie. Il y a pas sur les lacs. Il y a qui sont comme ma vie. Comme c'est bien remplacé. Allez, la soutenir. Estili, Estili bébé, Estili Yaya, Estili maman, Estili Yaya, Maman, elle est là. C'est fini.
C'est fini, maman. Non, on dirait à ceux-là qui ne sont pas contents ce soir. Manifestez la joie s'il vous plaît. Beta mako bona milolo si vous s'il vous plaît. Soki muninga abali. Soki muninga abali. Soki muninga. Si vraiment il y a la joie, on va faire ceci. Si vraiment il y a la joie, tout ça liboye. Yoka, yoka. Yoka, yoka. Ce que c'est Mousali, ça la boye. Dans la voisin à côté, na yone bisaye, on l'a dit ma paix. Yebisaye, on l'a dit ma paix. Attends, ça parfois na yone bisaye, on l'a dit ma paix. Alors, mesdames et messieurs, dans pas longtemps, le héros de cette soirée va devoir effectuer son entrée ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Faites-les plaisir. Ganga, Okangi, Biboma, Obibomi. Voilà. Parce que c'est la choix. Alors, sans plus tarder, je vous demande, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, de bien vouloir vous tenir debout. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Tenez-vous debout. Papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale naipa na yo pananga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo Merci. Mesdames et messieurs, l'homme que nous avons entendu est là. L'homme qui a fait tomber les sédiments de quelqu'un est là ce soir. L'homme qui a donné de l'argent, ensuite il est là. Alors, en fait, c'est libérer l'espace. Libérer l'espace. Merci les gars. Merci de libérer l'espace. Mesdames et messieurs, la Bible nous dit que il n'est pas bon que l'homme soit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Après, vous allez. Chérie, tu es. La mariée, s'il vous plaît. T'as pas longtemps, elle sera là. Celle qui nous a réunis ce soir. Les plus belles de toute la soirée. Celle qui va donner une tribu de Judas à M. Sévi. Celle qui a occasionné cette soirée, mesdames et messieurs. Je vous rappelle qu'il y aura des tours à DJ, musique, c'est parti. C'est que le cœur.
Restez là devant. Restez là devant. Madame, prenez place. Vous savez que la Bible nous dit dans toutes circonstances, il faudrait rendre gloire à Dieu. Alors pour cet effet, est-ce qu'il y a un homme de Dieu ici? L'homme de Dieu, voilà. Je vais appeler papa, venez s'il vous plaît. On va faire une courte prière justement, question de dire merci à Dieu. Levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous. Applaudissez très fort pour le pasteur. Question de rendre gloire à Dieu pour cette soirée. na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale sambaka basangolwe azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo
monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolwe azosale salilanga yeso salilanga yeso naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolwe azosale salilanga yeso salilanga naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolwe azosale salilanga yeso salilanga yeso naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale
Zamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu tuyebiki sefinga na pression déjà bana sang papa songa qui ça descend en tout cas nous ça va ONG on fait la pesa a na moni bino merci papa Pardon. Pourquoi vous sont à ma place Sabino? Pardon vraiment. Nakisi telefone funga la mato iboyoka. Ma pétition pouvoir nyonso. La libala na yo. Zamba sunga bino. Nyonso kende bien. Oh nyonso ambulisa bino. Ankoka bino. Tobeti maboko. Alingi na bino lobi bo se. Amen. Eza teke. Papa, Sevi, Nali Kokate. Si na souka. Amona bakoko. Amen. Sangoy. Bukomela umesangai. Vice versa. Napesi bino chance. Tobeti maboko. Sevi Melanda Mutika. Pour la bénédiction et ta papa Charlie a jeté les mains, te beti maboko, te beti venant maboko makasi. Merci papa. Bonsoir à tous. On est quand on a resté ma maman. On a vu que papa Lobi. Il y a beaucoup de gens qui pensent que biso batamaboke tozakala ba ndenge moko soki tozongi na côté politique eza na adage moko excellence mboso loba nyonso ezalaka ok lelo toyeli théâtre toyeli makambo ya bar ok merci petit témoignage. Rit c'est ma fille. Sévi, c'est mon fils. Naïeba Rit dès le bas âge. Barout à Saint-Michel, Jonathan, humoriste et modérateur à qui on a déjà. Rit, Bayaka Makolo, à tout petit mot à transport. Bayaka Makolo, Tindakwe.
na bandal. So ba komi na ndako Rit azaka pembe na Jonathan. Nga papa kizengi na bika ke Rit mwasi ya Jonathan. Njoka Sevia betaka. Apesi pas à nord. Papa y est batté. Et Yinda Rit a femme na bandal. Témoignage na tuko bango sauté. Ya na habité sur Azawapi, na habité comme Rit ya comme na Rodrigue. Et yandongo na palenga na lala kina batri ne kana tombo yindi kuna Rodrigue na mosimba yi. Bakangi se vina Rit. La matina moi c'est dans zakini à l'époque c'est fikuna mwana bato na kiti na se na maîtriser bango na madi so tiko na chambre na finika c'est fait à 7 draps da pona la sa mwana ngake na linga kabana bomba makuna e yindi ngano ke défendre yo to beti masolo et tombaka ka bwende bayana et ça là c'est vie somo rythme somo babungana atana kutani na bango atana sevi atana Jonathan Rit za wapi ba collègue na bonyo sima tuna kingana za wapi mais mukolo sevi même la Rit na boso na Rit na yebeka na mbunzo papa moi na yo lukaka elle est témoin na yambi Rit. Et avant baya pananga ba pas copier petit frère. Copier c'est que moi c'est la vie yé beaucoup t'a pas fait. Na yamba Rit. Donc Rit pananga a bo kiloté. Rit aza mwana. Na yebi Rit bo mwana. Na yebi mwana nga bo mwana. Et puis ngamo na papa na témoin. Moi ça liboso moi na lingi na vie eza Rit. Rit mobile liboso lingi eza c'est vie eza destin. Na kosenga na biso nyes tozawa to fungola mitema. Amen. C'est vie atangi Rit pe atangi na libumo oyo na mabota oyo biso to ko se sauver to kobika. Poko lala kolamuka to kola bamude boya. Eza ba avenir to préparer pour na lobi na biso nga na bino biso nyes tozawa. Et puis les boum oyo Rit sa kobota bana koleka morceau ngulu na kapela oyo nezo za courageux bien za courageuse akoma kombone ya mboka bopesa nga na hotel Rit pour Rit 9 mois de il faut mettre la ngulu 3 mois mwana bomba maki ya pamba bolembo ya pamba na bimisi mutoka pamba CV bimisi mutoka pamba famille bimisi mutoka pamba mena mapate ko yate na yebisa kabana nanga na nzambe na mongwase o nyonso tozawa bien place to mela to liaka pe makambo yaka o ya koluka CV o ya koluka Rit faut le kepa nanga tata na bango ngande funa tuna ye nzambe nanga foto na bango bano zo bulisa basali yo ok na suki wana yango ba tonga yo merci beaucoup voilà beaucoup kata moi ce qui se passe c'est que ba signaler sur le courrier et ba ko kata groupe plus to so bila na mission en tout cas bon appétit à tous ya polo wana ganda no bongo oh etika ni bongo yela ka to ayuna bati le temps. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales. Composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que des cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence.
Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts.